Yo tchaka des fois makisa to ele ki des fois. Ngana zo backstage. Pozo kama kana ngena des fois. Ko bomba la pona nini? OK. Pour prouver nani pe pona nini? Oulé a trompé na moi ça qui a trompé na moto bongo. Faites notre monate à mariage wana au sala wana o bengi madame. Le mariage c'est pas pour les petits enfants. Ce que maman non sur la Davina a pour wana. Sa classe temo wana non sur belle famille batalango. Ça veut dire c'est que quand tu wana sous teto OK de votre katango. To yen sous les ketchup sous soyeli sous qui défend faut yeli sous. Yo kasi belle famille batalango te. Il faut faire des paramètres. Il est comment, il est comment, elle est comment, elle est comment. Nous sommes faut côté lango. Pour risquer de tomber le cas, papa rock. Lauriane, azobi matana kinga ni moto msune Herman Moroboy. Totika Lauriane tu te fais to bien que o moi sinumba. Ce qui le oyo vient ba comme exposé sur internet boy so peut comme boy. C'est parce que famille de télémi. Et voilà, nous voici dans Bolokoko officiel TV. Un grand merci à votre en ce moment. Tout va passer en confiance et puis fidélité. On va ensemble l'artiste, l'homme de Montpala. Montpala et qui ont ramassé le dans ma. Jusque là, tu vas attendre la promo, tout ça la penza. Nous savons qui toko. Baobi biso penza, toko ningisa, biso penza toko lelisa, biso penza toko bouger. Il n'y a pas quelqu'un qui nous bangissa, il n'y a pas quelqu'un qui nous lengissa. Merci à maman, si la bissa l'homme de loyauté, si la bissa loyauté, un grand merci à yo. Pourquoi pas aussi dire un grand big merci à maman Zozona Inde, maman Katikanika, maman Elimbizi, maman Cécile Joma. Et pourquoi pas dire un grand merci à notre président Rishi. Merci pour l'assistance. Je dirais aussi un grand big merci à Eric Luntadi là depuis Dallas, c'est pourquoi pas à Sam Koukou le nécessaire, il y a maman Yemen Koukou, venant Sam Koukou, on a pêché Bambote P, aussi na maître Adélar, donc maître Adélar, on a pêché Bambote Belé, on va soutenir un gars de long de près, posera toujours dans ma poste la bino, parce que vous savez bien, vous savez vraiment kitoko, Zamba Lola. À Pambolabino. Sans plus tarder, je suis passé dans plateau Nanga. Je suis avec le Mbingazor de la presse congolaise, Clark Nzonzu, d'où on va vraiment essayer de beaucoup parler. Pour ma solo, parce que l'actualité nous oblige à côté dans Clark Nzonzu, le Mbingazor de la presse, on va essayer de beaucoup parler. Si on a même moral avec Montréal, à côté déjà. Sur la invité dans la Clark Nzonzu, j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour à toi aussi Sam l'artiste, bonjour à tous les abakouk du monde entier, bonjour à madame la DG Dorcas Bolokoko Vedi madame, Bambo te nous passe aux alliés, bonjour na présent yo je suis posé de tous les abakouk la plus Bambo te passe aux alliés, Mami Longo ma mère adoptive Bambo te nous passe aux alliés, ba tous balinga ka lembingazor en tout cas, nga pina linga bino ya koloba vraiment ezalelo ya koloba ezali et merci à toi aussi Sam l'artiste ndingo penser na mukolo en tout cas naza na disposition na yo ba questions ya yo ba réponse ya ngai. Vraiment merci beaucoup Clark Nzonzu. Déjà tout mon film dans le terrain loyauté. Qu'est-ce que tu peux expliquer na oyo comprendre la loyauté? Tout le monde a les loyo ba couple il y a papa rock na maman si la ndenge si la zotia na benga ngolo kwa zone de tourbillon. Donc azotia trouble na libota kuta libota zaki nango bien malgré maman Enis Manyanga zoluka chapé du cœur. Malgré maman Enis azoluka azong ayembisa azong sasila yesu dans mutema mais si là aza toujours de part et d'autre. Je sais pas qu'est-ce que tu peux dire na bato ba otala déjà loyauté o bazo consommer et puis na ba consommer te bazo déjà tant na consommer film même sur loyauté. Voilà, merci beaucoup Sam en tout cas coup de chapeau à Mam Cécile la pomba scène nzambe na bango les ka bango nyonso en tout cas félicitations na film kitoko loyauté en tout cas jusque là ça va hein. Film ezoko évoluer beto ozo maté ya na ko fongola ka parenthèse mutia pour bando kota muso batali na nuté na otina bino no boke bota la film oba attaque yango en tout cas bota lango parce que même si la soka lambi biloko ezala toujours correct o mungele carte pipi teninte ezala toujours correct. Bible dit ça celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Contraire nango ezala siko nini trouver chagrin, ou trouver malheur. Voilà. Il y a comme na foyer papa na biso rock. Peut-être papa rock a bien kotanga te azoki te il y a autre le barilo ko oyo dans la vie babala aka te pour na sepesa mutu babala aka te ka pour monike mo so kitoko mutu ko sa kitoko na boy luko oyeba intérieur na ye luko oyeba est-ce que soit na vie nga ko apporter nini est-ce que osoka ina vie nga
okabulanga na bande kolanga te okabulanga na bana ngai te il faut biloko no so ko luka ozala nango oyeba moi nazo ko bala tout mobile na ko bala parce que to bala na pour la vie to bala na to na bala le polo bina divorcer non to bala na pour la vie donc ton o la choix ya ko bimisa mboko na ko bala to ko ndima mobile ya bala yo il faut tala ba paramètres nyonso il est comment elle est comment nyonso na faut ko tala ngo po o risque to melo ka o to melo ka papa so rock ozo mona si la bisal mais appelle faute na yepe po yemoka luka ko convoiter comment moi camarade ya neve na ye donc c'est un peu ça yonka na baneka ko loba donc les appelle na bateau pe basa ba acte bon en tout cas film ezoté ya biso vraiment ils a bateau basala rapé bon moi tam so bala batamike moi na ayelo camarade ndako ozo olingi tango olingi wana mutu so tango so azo ko envier mo lo moko boy en tout cas film o eza vraiment ba surprise tellement bien na boy ko fongola ngo nyonso na osaka kana bato nyonso ba ke kotala ngo parce que eza tellement kitoko eza tellement bien la dessus comme toujours. Vraiment. Merci beaucoup très cher internaute. On évolue mollo. Nekonanga Clark Nzunzu toko tambamba on a kati ya mama na likamone balobaka na lopoto donc mettons les points sur les i eza ko yandongo na internet en tant que analyste en tant que toto panzaka sango photo éclairci saka masse opinion publique ba otala biso to moni lelo affaire ya mabale ko kufa ebele to kota penza wana babaku bo cha penza bo seré ba sentir parce que tonton Clark Nzunzu ya le baraka pembe puis tonton Clark a uta na groupe Simba donc yondo ko yela biso et puis ba vérité oyo mususu batu ba ebité mabale ko kufa eza plus bato ba ko bala ya matalana après mabala les ça la même chose une année kaka to ba mois et puis ekufi eza dû à quoi? Merci beaucoup Sam l'artiste pour la question Victor Kotuninga et ceux qui mabala ezo kufa o tozo mona sur l'artiste tozo mona na internet awa na tam so yo to cité tozo mona ya Dacosta pe awa ngindi nord bakara boy loko on peut ça conseil le mariage c'est pas pour les petits enfants. OK. Tant les petits enfants on ta mona o abota mileloté. C'est la maturité. La maturité. Ozo mona dans la vie il faut to zala mature. To bala ka te ke kingani kuna bala kingani kuna muna auto pesa monga doté comme tous ça camarades tous ça copines tous ça massa ngapi funa osala non c'est pas ça. Avant ko bala faut mona kingana bona comme mako compétent naza vraiment responsable na tali ba paramètres non na mona ça va après misimbo na ki ko bala parce que boy ça fait mal, ça fait trop mal, ça fait mal libala to eto lié to bini to sepeli na to pesi ba cadeau to moni makambo eleki après eleki mo mikolo divorce eleki mikolo ba kaboni non mais ce que bon la pona nini pour prouver nani pe pona nini c'est eza kito côté mam ozo leka nga soki na tozoki na mariage ya ndiko na biso d'accord na Lauriane soki lelo oyo vina ba comme exposé na internet bo so pe comme boy c'est parce que famille de Télémi on a eza selon analyse na ngai parce que Lauriane na Dacosta nga na groupe Simba bolingo na bango eza ya lobi ya IRT demete ozomona balingana déjà il y a longtemps il y a banaka la basada na bolingo donc cela veut dire quoi ce que Lauriane kayebi ke d'accord na be poche ne eza otoboka ayebi yango lelo te ayebi yango ya kala so kayebi ke d'accord ça boy ayebi yango lelo te ayebi yango ya kala mais aluka nini comme alinga mobala a supporter kango parce que omuntu ba fa ba ne ke mobala zakane deux fois il ba rappel non dans le nyonso ayibaka nyonso oyo bimi oyo zo bima oyo o Dacosta boy to kota wana na t'inquiète pas o Dacosta ça capable nyonso wana ayeba kango déjà mais soka ndima ko parce que alingaki mobali na ye ngana monde le quoi ezake famille parce que monde ba famille mususu baza le quoi ba famille nyonso te famille mususu ba ko supporter bêtise te ozo mona mona biso aza mariage we mettez ba kamiso maison ma famille ba supporter ngote ba ko zo non to lingi souté soit mobali soit biso famille moi c'est pas côté la tomba la côté là soit famille ba soutenir ngai famille sina comme bezaka famille non na popola makona kende yo kasi makambo ya na internet ay Dacosta o famille ay Lauriane ba mona ngote ba mona et puis yemo mtabandaka le kechu voilà to keno malembe yo kasi bango ba mona ngote to songa no sima libala Dacosta na kata na mariage na ye grâce témoignage
biso stoyebi grâce temo o azali pona coach d'Acosta tout voilé ba phase T azanani papa oh biso stoyebi yango ba moko ba bimisa ngo to ba sala ba série bes na boko bazaka pona ko masquer ba yebi ke grâce temo azaka mwasi ya coach d'Acosta oh ya solo wana oh nate mutlozo ko confirmer ngo ka ba bazaka na kata ya pisa ba bimisa la biso ngo tout voilé ba phase T maka mona lo ba jusqu'à ngana lobino ya ngai te ona lo ba kesa ba to ba lobaki ça veut dire que bango grâce temo na coach le bazaka na love na habité ti lo so bazala kaka mais ne poko na bazalaki mamna lo ba wa mura basala ngo be miso ba lo ba bimisa ngo mais batu to zalaka wana batu belé baloba yo lobi grâce temo mais batu belé bi balaita libala wana ndona biso Cardozo mille esprit que je salue joyeux anniversaire na lelo batu baloba que non akimaka libala wana parce que yepe ba bazaka ko bimana cote qui akimaka ye Cardozo amona na libala tout parce que kibombanda ezaki na kati wana en tout cas ceux qui bombanda ezaki na kati wana soka akimaki se kaza faible okimela nini en tout cas côté wana parenthèse wana yebi yango te ya maman na biso mille esprit en tout cas ba joyeux anniversaire na yebi tolo bakaka ngazaka nga pembe ozomona ou déjà na grâce temo biso toyebi azaka pona coach ai a parvenir ko yana kati ya mariage ya d'Acosta na Lauriane yo kasi ko seka o Lauriane tamsa seka tonga yaka liboso seka kaneza ko seka ya solo ya lukuta ya matala yo kasi Lauriane ayebaki mamutu zo le quartier le kana sona ayebaki te ayebaki au moins loko ko salaka non lingana na faire na lakisa batu loko mo loko loko c'était mais loko ezana kati ozomona nous sona bayebaki et puis famille bayebaki déjà comment la présence sa grâce na kata fête balobaki déjà parce que la famille a fondé la paix internet na biso oyo tolongo no wana to yeso pas mwana oyo est censé ya ndumba théâtre d'afina apwa tokoma wana tena keka mpona mariage ba makamune no sona coach d'Acosta yo kasi belle famille d'Acosta ba mona ngo te c'est que yé pas tokana na coach po ni te to mona mambeleka yo kasi bitumba we bimane za base oh my goodness te to zonga wana retour à Nino ale nino yango wana yo kasi bitumba we bimane za base solo so za base solo ti loto za la continuité nango ezala wapi siko ba wana so na ba Davina apwa wana ba classe temo wana no so belle famille batala ngo ça veut dire c'est que coach so wana so te to ke ndava to kata ngo to yo so le ke tu so ayeli so ki defendre fo yeli so yo kasi belle famille batala ngo te mwana biso oyo azano jeune fille azano mpeza makambo ezali tamu sope libala RC tamu sope to check pe mamunga mo bena pilipili soso parce que ke akene pas muta boye muta ke azane respecté azane responsabilité azane mutu no kindumba ndumba ayena so makambo le kacho kina ki defo defo mutu no ka yona famille ba ko boya ba décider mais non yebe moi sotani abi te na luka na zonga ozomona c'est que faut te dire il y a code ça mutaka na mire to benga ngobongo kala so na mire en tout cas nini na erreur non c'est ça mais on peut ça faut pas coach d'Acosta parce que jusque là Lauriane a un problème mortel tous la vraiment honnête tout le mambo eza ezo monana parce que si to yoka kata Lauriane azobi matana kinga de moto msuna Herman Moroboy to tika Lauriane to fali to beka o moi sindumba aux autres chez mobali na yo mais banda relation na bango tindi ba bani ba comme lo na mukolo to za lelo Lauriane to kene lo morote o amanki mobali to okete o absala ki boto okete mais jusque les aka ya mobali ozomona donc faute to pesa pas mobali parce que exposé foyer na bango exposé moi si na donc to pesa faute pas mobali to lo ba que moi ça yo qui passe parce que quand ça ko tromper atana moi si m'a trompé na moi mobali ou les a trompé na moi ça qui a trompé na moi to bango bongo parce que ba bango ba parce que wakangi y en fragrance non zo le loko qui deux fois bakanya fragrance to ko mawana avant to ko mawana merci beaucoup en tout cas Sam yo waka mutu mona nyoso to ko loba ça chargé de guerre ou bien ça va pas mal chargé de guerre des abakou mona nyoso to ko loba wana o nyoso ko bima oyo Lauriane a mutu ayeba ni makamu nyoso nyoso to ko bimisa o d'Acosta boy o d'Acosta bimana o d'Acosta na teno so bafana ki wana ya kimakangu wana ata mo lo mo mukie ebimaki ezaka na to ina ye mais vu que confirmation zalaki te vu que amour ezalaki vu que famille ba yebaki ngona nute famille mo te bolinga mwana bango azana mo mukie babeli sina mutu mo makambo to zo yo ka ya coach d'Acosta nyoso ko loba yo chaka defa makisa to ele ki defa ngana zo backstone pozo kama kana ngena defa pour la monnaie le point faible les a des fois na on se bakisa wana famille moto bolinga ba supporter ngata ki des fois famille moto bolinga ke mona bango abali mutu mo za des fois non c'est absurde
baolinga ngo te. Tu as bien dit, hein. C'est quoi? Absurde. Oh là là. Absurde. Je te dis, famille moi baolinga aussi portant ngo te. Mais tout ce comme beaucoup famille, ba preuve pesale pour les questions ayana tangible. Kimi biso que oazo ba n'importe quoi preuve il y a coach d'accord ça ma to tchelango. Tant yo oya na belle famille on se justifier. Tant yo ba no ba to lo ba kute tu loka na TV. Mitala kamiyoka. Mais merci beaucoup Mitala Miyoka. Lelo yo après libala ya coach ayaki koloba ayaki na ba sortie médiatique ni si la wana a titoyer ici là donc à minimiser ici là pour na libala na ye lelo libala ekufi to le belango ka la justice de Dieu de frapper to eza nango kaka parce que on doit quand même se voiler la face té lelo to mona qui veut sortir après libala na ye sortie médiatique pourquoi si la wana quitté donc yo mo yebi est-ce que to benga ngo la justice de Dieu frapper ou c'est quoi toloba eloko o tolonaka tobukaka o tolonaki donc solo na ma bolona ma bobukaka mabe eloko ane choka biso nyonso koya ko benga sila wana biso tobiki na mboko sila valeur et na comédienne moko te oyo o tele manatana atana nini ya sila bisalo parce que si la bisolo bana carrière te okate wa bimana kingani o kingana simba ki o ki pese onité ezalate ya modèle na pese mo ya mayo o collègue ne o papa avocat ezalate si la aza mwasi o se respectaka ami pesa valeur na kozanga na kubozuna ye ami sala mokili na ye siko yo siko oza leki na musala oya okuta ye soki oyo manque respect otika ote to bite que si la bisolo aza parfaite te ape na berreur a mutu aza ba qualité na ba défaut na ye mais ba défaut na ye a comme son ba qualité na ye pour tout ko mona te sika si la bisalo vos le bima bazo finga bino bo fonya bo ke ko sala bo to yo kango te to yo ka te que si la bisalo ke effectivement bo to yo ka bo o ye pe na kolo mariage te on n'a pas ça ezalate si la bisalo ezalate sikoto mutu abongo ye a se respectaka en retour a pe na biso bo pese respect wana ozo ba retomber irréparable donc moi on réparer ça te on s'excuser n'engi buta s'excuser te ko s'excuser ça nango bien o moni si la bisalo ana problème na batute si la bisalo aza bien na mutu nyonso aza na problème na mutu te bango ba la problème baza na problème si la bisalo prévenir nani marinade madame mon ami alobango monsieur B52 yo spécial yo alobango ni émission na ye ceux qui oza na problème na si la c'est que yo no mutu za problématique madame nani comme kiminga actrice oyo ya français wana Brigitte Bardot parce que belo j'entends ça là pas si là c'est la tika atindara été aloba que so ozo un problème na si la c'est que mutu za problématique et ça vrai si la problématique te azana ko na sala makano parce que si la bisala za loka bango meto yo kata voice ba finga bo kene ko finga. Merci beaucoup to zalaka wana penza Clark na okato mo muke si la za problème te meto moni Davina appuie Davina appuie Aleki dans la sortie médiatique pendant qu'on dénigrer Mams qu'on le baïte bino bolo baké Mams à Kabele Bilamba hier après ça Mams Jeep faut jouer nango après c'est même mes références à Bibo qui kota na film au Sarah à Betara Gatibi Mbata beaucoup mon a mutuka na ye ou ya défi ça quand Mams poète Mams a joué na ba film donc je sais pas qu'est-ce que tu peux marteler sur là parce que azo ça penza ba sortie médiatique et belé na compte Facebook na ye pour inciter Batuna N pour salir Combo ya Mams Cécile Bissab. Moi je vais dire une chose dans le beloko oyo en tout cas dans le beloko oyo c'est très important fona lo bango au moni ndeto yaka ko répondre makamusus oyo parce que et c'est ka to lo ba mais na temps normal ndeti batlo ka ba Davina wana ba bando wana nyonso wana Davina point je m'adresse na ye penza bonga na bango tanga ba kombo na lingi ndesko na sepeli na déformer comme na temps normal na ko fanda te na plateau na yo na répondre magana lo ba muna ye mais vu a touché produit o ezanga a touché valeur na nga a touché produit na nga o ngai na yaka ko teka il faut na ko répondre madame o bibengi madame le bloko ba na madame faites notre monate ya mariage wana o sala wana o bibengi madame et non ebiselo moni ba sila bisolo ba za valeur ya makasi sila bisolo lokwa ba bino to bosala ba vie moko bobo bimpo boza boke ba simi bino o asimi o ba beta pe magoda o ezaka wana te liste ya mulai liste za mulai bona nga yebe ngoti ba Davina no sona type o
bango bazaka prête pour na tout ba pesa ka tableau wana azane prête au pesa nyonso balati sina président V12 na kwanzambi mbo na pesa mbo balati na be obiye pa beta magoda kuna faut be bango pe bazwa pe biloko biso ba Davina ozomona ozomona ta normal na ta normal a mutu monta leka aya te ko répondre si la bisalu OK aza moni si la bisalu ozata na songeli nzaka ne te na nyonso pona nyonso machar omoni ici la bisal oyozo likole o chrétien wana oata na songe moko te parce que aussi la salle ici la bisal na mon cinéma mboko na biso otiko lo sala ngote mais batu balo pardon neke mamuke otiko lo sala ngota pas kindumba OK apa kindumba ndeso ici lo sala ngote o gagner nango na kolata mabe nde o gagner sila na ko séduire mibala batu yango na bloko o gagner sila mais na nyoso na muto ozo lekozo fingozo chrétien wana. Faites attention, madame. Faites respecter le côté au tien na musapino sur les quand bio respecter en parce que on a passé des défis. Au monde balo soka yeka comme qui est on supporter ngate. On supporter les abakoukte. En tout cas, méfiez-toi na si la salo. Au monde bato so ba derrière yona o ba tindo les cas d'afina les cas lo ba moni bino nyoso wana. Bon supporter be mission te. Mais balobi eza mutazana sima kimpe sezana sima na ye B50 euro Européen convoi spécial pas en simanaï de babi de bateau na ba na simanaï bazo pousser pour que finga mam ceci la bisal oui bana raison kasi pour les ala bongo pour y mona tana mo Davina oyate OK au point bi que a zéro pas si la bisal o si la sala na vina ye ya kozon sala ngo si la bisal ta sala beloge mais pourquoi pas B50 euro convoi spécial yé moko ya osaba sortie médiatique ou bien yé moko Bernard Kimpesa ya outinda ndeko Davina pour aya osaba sortie bon ko sala ngote parce que babi si la bisal ba simba ka été ba mo question est oye tala ba to bana ko sala nyoso a répondre à bisoté yo kasi menor de bora bombela lobaka wana menor o etinaka Gomez wana tu bo kwa mituna ba question menor za nani bona ba réponse OK menor ba menor wana ezaka ba tu oyo kaka ka ba même personne wana oyo ba kena pas Gomez ka ba ngwe ba pas Davina apwa mais ce que ça la ngasi ko na mona ngo na mona bino se ba censé ba ça parce que si la bisal a moi sur le quoi bino si vous avez un compte pour rendre na yebe boleka boleka bo sila et si la kambala moko une fois pour toutes mais pourquoi boleka boleka pesa tumbongo baleka ba finga bino boya ti pour si la pas moi sur le quoi bino boba ke boleki oui encore boleke boya pe boya biso to ya bino. Merci beaucoup Bino Boya, Bissofe Toroya, mais Clark Nzonzo Lembingazon de la presse congolaise, batu ba okolo ba ko tia ba commentaire na tanga ba commentaire mo wana batu ba okolo ba ke biso ba ko to ko finga to tika ko finga ngana lo ba bono sana pa na ngamoko omonga to na yaka na marché na yaka na tika produit na ngai na yebi produit na ba valeur azana ngo na yebi capacité na yebi ba qualité na yebi savoir faire produit na nga tano na marché na yaka na tika produit na nga siko tongo yo pozo tika produit na yo lisno na produit na ngo zo critiquer produit na pour que batu ba somba été okasi na otika yo on suna tiko sik na bangi oti tena ta normal te oteka ngana okipe makamno te ngana osala promotion produit na nga na obenga batu bazo ya kosoma yo siko osala ke batu ba osoma produit na nga oluka obenda bango oluka odiaboliser bango ote ese bango ke produit ngeza mabe no tika ote en tout cas batu ba se ba commentaire ba ke biso to yaka ko finga to ko défendre produit na biso pour na lingate na vendre bo monter boy mutu mo ba leki a finga produit na nga non impossible no tika ngo leka te impossible yeah goody yeah goody tika ngo te leka soko simi produit na 12 heures juste ngana 1 minute na yelo mona otaki osala nani je dis à l'exception de personne à l'exception de personne. Mais namoni tous ala ka wada namoni babiso ba nga penaza victime parce que je défonce la bisalu produit na ngai anima kwanza asali ba sortie médiatique na ina chaîne na pour dire que akokangisa Sam l'artiste pour dire que abimisi ba photo ache photo avec non ba beta Sam mago alors alobi ba insanité na kombo ya Sam l'artiste. Qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux analyser en tant que confrère, en tant que combattant aussi à Babako? Moi je dirais à ça on a besoin. L'état n'a plus ça zoba pété hein. Il y a go la côte à Bimat.
Moura kota bimati. Donc l'état congolais ils zobaté. Ola muka bon moto ko finga ka mutu na cause nini asali o nini be pourquoi. So nga ce que comme ça ngai. Bino to boleka bo finga ka bo se boloba n'importe quoi pour na sila biso bo finga ka e. Bo comme c'est so ma biso ko kasa sila na mutema te. To biso to fana to za na mutema te. Finga na biso na sila. Biso to ya mutema te donc biso to za doit ko supporter ma finga na bino ko sala ngote. Non, à la guerre comme à la guerre. Boye bo finga biso to recadrer bino et ko recadrer na biso ce que za ka sombo. Ya ka sombele. Oh, oyito yeyo. Et tant to yes ko bino boyana makama lokuta. Biso ce ko to yana makama solo na ba preuve tangible. Ni ba preuve tangible to yana makama solo biso to ko sa te na ba preuve to tande ba anima kwa kala. Tala mobali no boye. Na matia ne na oya na ngokala mingi te. Nyoso ce ko na elo ce ko nyoso. Mais yo ce ko oyaka na lokuta. OK. Oyeno attelle la vérité mo obimisa te ngaso na mamba solo. Oh confort spécial oye ngana oyena mamba solo. OK. Non, il y a peut-être ma solo. Donc voilà. Merci beaucoup Clark Nzunzu, je sais pas Montréal derrière la caméra, on évolue bien. Clark Nzunzu tozonga na nka wana na mambo yango ya anima kwanza oyo alingara toujours ko diembela babaku. Pourquoi alingara toujours ko diembela babaku? La réponse en européen sera la réponse déjà claire. Parce que biso tozana aura yo kosa diembela ici na biso to diembela nani. Parce que kuna diembela telo ezate ma papa poussière. Et non exacté. Donc il faut aya ko diembela ska avec lumière ezali et ska makambo ezali. Donc c'est eza bongo. Ata ko diembela sila benga aya finga sila sala lote. Ndemo pas diembela aya miss lolo awa. Ozomona. Donc eza clair bon. Quoi comme na 100% pas vu qu'on a beaucoup chargé de guerre. Ça sonne chargé de bitumba. Bitumba banzoko. Il faut y yo bongo. OK, ne pas ngani tonte. Ba loba bimisi ba photo na ba vidéo ya maman ya Sam l'artiste, na ba photo ya leki ya Sam l'artiste akufa déjà. Ba bimisi yango je sais pas. Eza nango problème, eza ba ndeko na biso. OK. Eza ba parents na biso. OK. Ata zali akatena likolo. Eza problème te, azaka maman botingai. Ata liso buka na ata soka za ndengeni, ata za muta malformation sur ma mère. OK. Yo siko yaka nenga. Et ba lobi maman na za avec la bimisi maman na ye. Atile abimisa défi ngwana. OK. Devoir ngwana yaka pa bimisa bimisa so maman bino. Ko kene ko tia make up te amba mbo ko photo bimisa. Maman za avec. Yaka ne ka bongo. OK. Donc ça sert à rien ko bimisa biloko wana. Ozo mwana ta bimisa maman bino sam eloko te. OK. Ngana comprendre bango parce que ba yebi ki mambo ezali. Qui est derrière tout ça? Qui est derrière tout ça? Oh, wana tuzelo ko lobate to yebi yango. Toyebi yango vraiment mutu atindaka toyebi ezelo ko bomba te. Ba voix amour ebima aba obenge na tongo na 5h moi batazo ronflata. Bazo fika nga kuna bino ofubi ofani na ezala nani. OK. Ezali ba toucher aotinda anima kwanza toucher ka ba grand golo. Yazaka bongo. A toucher Miss Lolo grand golo, a toucher Tendresse grand golo, a toucher Mams grand golo, a toucher Sam l'artiste grand golo. Elle est comme ça. Yé oyate. Ebiking ngare CFB na makama bébé le ba obimisa ta ona o muketi kali ba obimisa na oyate. Vraiment. Ce que tu as ngasko elegela nga po sile wana bosala mama na amo sile kwa bino. OK. Ata mukolo mote sile okumba bino. Donc bino faut zala kana sima sile ba fia poisse. Il faut bozala kana sima nebo ba mamu parce que ye kakipa ka kokolo. O ana tena bino te mutu so azaboye. Il faut misle faire ka likolo aluka mata. Oh so akitina bino a se rabaisser. Ce que c'est la biso moi c'est assez rabaissé au niveau ba ba convoi spécial wana te bamba nan wana te ba nan nyonso wana te pas award à être suprême na bango bango pour passer eloko faut attendre aussi la segini à attendeni telle fois même ça se fait ça bango ba anniversaire pe indi ki mabe anniversaire ya Mobutu. Joyeux anniversaire. Ah ba obi a posté vidéo ya kala na posté vidéo ya kala Mobutu mta posté. Bon, Nathalie, on a photo, mais il problème. Posté vidéo. Non, mon nom vite fait, malgré Nathalie, on peut vraiment mais on dit anniversaire, on est créé moi polémique, en tout cas, polémique, on a vraiment la monité, na mon anniversaire, na ya Mobutu. La clan, en tout cas, joyeux anniversaire. Nous avons salué mon succès, Matali Soussou, maman bien à la partage. Donc voilà. Merci beaucoup à Montréal.
vraiment vers la fin de cette émission. Merci à Bato Botali, tonton Sam l'artiste, merci à Sam Koukou, le nécessaire, maman Aimé Koukou. Clark Nzunzu, le Mbingazor de la presse congolaise, qu'est-ce que tu peux dire pour clore cette émission en grosso modo? Voilà, merci beaucoup à toi Sam l'artiste, Nengo Ponsaki, Nanga Selenga Penza bien, ou Ezaranda Kunabiso, en tout cas, et en union, tu auras toujours le bienvenu. Non, c'est quand même beaucoup que le monde, tu as consommé film et Nabiso, loyauté, aux sur le marché, tu as consommé total parce qu'ils ont un message, ils ont un macamba bien à Katouana, tu as vraiment de citer. Non, peut-être que un message ou à Souka, on a peut-être défi na Davina. En tout cas, ce que vous avez moi, si nem obimbengi madame. OK. Ce que les qui sont pour nasila bisala, en tout cas on a cette fois-ci qu'on a un autre bateau. Matière isolée, matière isolée. Bateau quoi pour matière rosangate. OK. Bateau quoi bango CV za kitoko te matière rosangate. Mais ce que biso vu que tu as un respect à maman, tu as un respect à artiste et comédien, tu linga que si la bisala ça va problème mobi. Ce que faible ni ko vend la calme na biso za faiblesse te. Na PC défi mbalo soko yé non ya. Commenter, Azui. Publier na ya publier la photo na ye. Mais so a tielo comme ozoko keni na sila bisalu na ya. Et ko na ngamba lo ba ko retrouver ngate. Et makala ezamuke pour na ngai. Clark, une toute dernière question Matinga, Tomoni Karaye Davina a posté capture moyen de Ronabiso nana ketchup ba fan na moi si a fallu pour handicap pour dire parce que na commentaire on a dit que ba fan a lobby a dit qu'elle a jamais gozan un compte Facebook ni compte TikTok ni compte machin azalaka na snap mais tout le monde a ba vidéo ya bafana nengazo bina si la bisalo na ko bangé le côté donc Davina ko de mentir ko faire voir na batuke tout ça ezaki matalana ezaki nango nana ketchup bafana te TV za radio te biso na vidéo to mona nana ketchup bafana ezeko welisa te ezelo moto que non su neni ki to mona za nana ketchup bafana ezaka silate ezaka Clark te ezaka nana ketchup bafana l'artiste donc moi su bozana bino ba argument bo silama na bino omoni ezaka radio te ezaka nana ketchup bafana donc toi bien tenter de prouver ba te loro mo boy te biso wela te si la star yemoko a star makasi vraiment si la ko fanta asala ce que asala o bango basala wana star les agitations bango ce que c'est bango mapala ouais bango c'est celle bango ngai bango fuba ki ko mapala ouais bango fuba ki ko senga merci la bisalo et yana ngoka boy parce que a star vraiment donc voilà merci beaucoup très chers internautes ceux qui nous ont suivis en ce net moment là je vois Yaouli Mouchen code Mboka le code par excellence pourquoi pas aussi faire un clin d'œil à maman mapa Sakenda Kendo ça c'est place depuis la Grande-Bretagne je salue aussi maman Zozona Inde la maman de Zabakou que la mère des opprimés un grand big merci aussi à maman Katika Nika maman Elimbizi maman Cécile Joma maman Garda Kidinda président Yoshua vous êtes nombreux de partout ceux qui me soutiennent ceux qui m'aiment que Dieu vous bénisse c'est tonton Clark ce que vous avez dédicace qu'on profite directement pour tout oui gozanga té dédicace na président Yoshua posé tous les Abakouk Mami Longo ma mère adoptive en tout cas utika kangate merci beaucoup maman maman Zozona un maman motema malamu en tout cas ba mbote na yo na ba batino so ya Babakouk no so monde entier en tout cas ngapina linga bino mingi sabuna Merison le choix du chef en tout cas mon numéro est plus 243 81 780 41 66 merci à toi aussi Sam. Vraiment merci beaucoup commentez partagez aimez ça me fera un grand plaisir quant à moi ceux qui nous ont on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro bye bye ciao.